ye moko aza moyini ya bato, ye moko aza mobomi, ye moko mokosoli bato makambo. Combien d'esprit eza kati ya mutu? Mutu akomi na besprit ebele, nete so comprendre nga. Mutu akomi na besprit ebele. Alors mutu ati bantu valeur kati na ye. Molimo so nzambe ezokonza mutu te. Mutu abandi kokonzama na milimo ebele. Lelo tana kisasa. Bandi so akomi na milimo ya mabe. Bandi so respect za susu te. Bato bakomi tema mabe na batu. Kosala batu mabe. Bandeko, obele wekamusaki ngai. Bato bakomi koteka me mataba organi ya batu. Mutu azu moningane mutu abomiye alongoli besteste alongoli bafua alongoli bare ake koteka. Ezalaka wapi? Bien aimé. Est-ce que mutu azali marchandise ya koteka pona yo s'enrichir? Pona ba organi ezala kati ya nzoto moningane mutu. Mutu azantaba te. Mais lelo ekomi kosala na mukili. Ekomi kosala na Congo. Okaki bakangaki bakaba. Alors bakaba grave. Bien aimé, tala mukili ndenge ekomi. Bible lobi ke mutu akolia na motokine moko. Même takomi kolia pona koteka ba organe ya mutu. Donc mutu anaza riche en esprit. Bible lobi esengo na bato baza ba pauvre en esprit. Pour te bokonza likolo et pesameli bango. Mais bien aimé, lelo oyo, mutu aibiteka auta quelque part. Akosonga quelque part. Bible ça likambo ya Bible so ba makambo ya solo. Ngava na bongo la motema. Nzamba lakisaka ngai biloko mibale mo so témoigner yango. Alatsaka ngai lieu de repos. Na lieu de tourment. Bato bana témoigne sanga ba yebi yango. Bien aimé, na kosepela na yo pona to kima makambo oyo. Atako mukile baby. Metikate ozala pauvre en esprit. Ozala na molimo moko zo konza yo, molimo ya nzambe. Ozala milimo bele te poza la victime. Ya mabe oyo satana akoti na mukili. L'homme valable. Matthieu 5 verset 5. Bande Roboland. Matthieu 5:5. Matthieu 5:5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Zongela ngosus. Matthieu 5:5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5:5 le Bible poto suksi na sabino vision on a monaki. Matthieu 5:5 le boyi. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire na zanani. Mutu oyo amipekisaka ba posa ya mabe kati na ye. Mutu alingi bolamu batu mususu. Mutu alingi mutu musu abonga. Mutu alingi mutu musu azape malamu na sena moyo oyo. Po nzamba benga biso poto vivre en paix. Nzamba atia mukili oyo atondisa biloko kati na yango. Yakomoni nzamba atia ba fruit, atia ba nyama, atia ba mbisi, atia pona mutu a vivre malamu. Bien aimé, ata ba bindele basale bakisi pona ko traiter mutu. Menga nebi ke traitement ya kitoko ya malamu ya mutu ezalaka biloko ya sa kolia. Sina mona mutu ba traiter ka biloko kolia. Azobela me ba pese ka biloko liaka boye pe mutu asongi ne normal. Mungo sura mona ka mbwa moko azaki malade. Mais mbwana ba minganga ba tretaka yete. Mbwazo akeka boye na pembe soto zalaki wana, mo matiti mo zalaki wana. Na mbandaka. Mwa bandi kolia matiti wana, abandi kolia matiti wana, abandi kolia matiti wana. Après 4 à 5 jours mbwana telami. Abika batie batonga te. E bongo biso batu. Bien aimé, ce qui m'a bien so comme la biso mingi. Parce que to komi mutema mabe. Tozolo ngate kotika mukili etambola ndenge nzamba alingi ndenge nzamba sala yango to bakisa ba makambo na biso moko tala kaka mutu azosala ba bombe azosala minduki azosala ba grenade
azo sala ba yoka ba bomba ngo yoka ba nyango satande azo sala ba nabi na ba komba minduka ngo te pona nini pa bomba ka muninga ne mutu est-ce que bato ba sa ba de bonheur bato ba lingi ke mukile stambola malamu bato ba lingi ke muninga na bango bato ba sala malamu tala ba rwande ba sala mboka na bango biso beto sala mboka na biso mais bazo ko mena biso pona nini po na bomengo nzaba tsaka na biso balingi bonheur ba congolais te na ba konzo pe tozo zwa ndenge moko balingi bonheur ya ba peuple te balingi bolamu na bango moko est-ce que bato ba sa ba de bonheur est-ce que ba sa la volonté nzambe to ba sa la contre volonté nzambe ndeni Congo ko tambola malamu bande ko moto oye komi na Congo moto oye komi na Congo bien aimé oye ko piquer crise okufi mais entre-temps courir zate to sala nini mboka oyo bande ko ngana zo mo mke grâce ya ko voyager moko na koma kana Ethiopie natali Ethiopie oyo to za ko finga kala so ba fingi yo Ethiopien mute Ethiopie ba fingi yo mais Ethiopie lekibiso musika to ko tele mata mukete ngamo na bi menkolo to sala nini na koma na Inde sango bazoko o ba Indie bana kisi osaka tamba bonanzela abongwa ni nyoka bona boye bande ko sa lukuta ta koma na Inde koma na New Delhi omona kitoko mboka wana omona ndenge batongi mboka na bango biso to ko tele mata mukete na zongo batena Inde ngo cité za wapi ville za wapi bien aimé nazuma muke moi grâce à ya kotambola muke koma na Dubai omona koma na Australie omona na teknoloka na bamboka wana mais bien aimé mais biso tozonga kasima on dirait que tu le peux tozala ki ba 1930 ba 1960 que ça qui bien si ko yo monde ça la développer mais biso tozande ko zinda l'homme valable frère fils mawa mingi kozala congolais on dirait botutu libabe malchance toute ta malédiction et ça likola mutu na yo tozo vivre te pasi wana sko pona success koyo tala sko ba assassinat insécurité génération mo ba de bana mboka so na bomba kuluna mais bandeko oyiko tambola na kisu na kisasa tege oza ba 22 ans na libanda ya ndako na yo bien aimé muibe koma même na mboka oyo bazo contrôle kata ndako yo zo ganga miibie wana bazo tobola dusu na nyoyo na mi bazo bano ganga malamu tozoya zela biso kuna pe mutako secourir azate pe ba koti ba solo ba liko sala soki o violer moi sina yo na bana soko bomba ba bomi yo tout ça ba nini likolo a TV yo kaka ya place mo tina mi likolo kaka ba portable oyo ya ba paro ezala nga ba $50 wa ba $35 ba $100 ba pe ba bomi yo oui ça malédiction tena mboka bien aimé ba kulu no yo ba komi na ebite na ba policier ba komi ko banga bango mwana na ngai kombo na ye après à l'église comme on est ancien béni ba utu ko boto la ye saki ya mbongo auti ko teka na ye misala ba comprendre mboka na tsaka sute bunda pe osako célébrer loko na ye auti ko teka na zigida na porte ya lupangu na bana ye azo kitaboye ale ba policier ba ye bakangi basaki mélanger na ba militaire na ba tabase tennis civil on se présenter ya on ne se présenter ndegeni na libo so ya ndako na ngabo bandeko kamata ye bamena mabele azu saki na ye abwaki yango pembeni po bana bazaki wana baloko bayeba kiye bazwa balandi saki baka bazwi saki wana
On est pas qui n'est pas atteint à sac. Ba beti ba masasi wana, ba zu sac wana ba kenango, ba kepe na yemutu. Tango azongi bandeko, tala ba lisu nege vimbi. Pas so débrier. Bandeko, toko vivre ndenge nini. Bandeko mboka na biso, ezala ba problème sengeli to sala. To lele pa ina nzambe. Mboka na biso zonga malamu ndenge zalaka. Oye kolala libanda, muta okipe yote. Mais le lote comme bomba bato comme le kola, ndenge ba bomba kama mpese. C'est grave. Na komi nanga na suka. Mais tika nefsa ndulo kumuke. Ko banda tout ça indépendance. Kino na 1980. Mboka biso zaki na se yangolu yankolo. Parce que bato zo tambusa manase ba principe. Ata bazo sambla mingi te mais même na mukili. Wabi bibelo bi to sa tata na mama na yo pour vivre longtemps na mukili. Tala lelo bato zo mena te pona nini. Ba papa na ba mama na biso o ba bota surtout génération yo. Ba so na valeur te yo lo bana mwana nini. O mona mwana muke mazo finga mukolo ayiko bota ye ba makamona ayiko lo ba wa te. E koma kaka ya mama na yo. Ya mama na yo. Mboko mwana mtofika mtubiloko ndenge wana aza mwana muke. Soko sakano koyeba. Okina ko simona nzoto. Tala bien aimé ngai moko esalamelanga. Mboko na tireki mutuka na matina na wewa. Me banone seulement ka molekaki. Nazana sima moto boy. Moto msusu eye etutinga na sima. Bandeko na reprocher ngabi ozo mona tendeko ozo tutan na tuti yote vie kebaka dayo lokola pe na ibana ki mwa muke ndeko moko azaki na pharmacie abimi na pharmacie embangu aya kone wewa wana abi mutu yozo fingo ebi asa mosali ya nzambe ti asa mosali ya nzambe yo ebi ete ki mosala nzambe ne talinga te bon mwana ndenge wana soka umetala mukila kufi yoko kele mawa o baloki ye me bandeko ye mboka sa komiloka batu musuzo fingo ebi ete o bite soka za nani metala mboka na biso esala makamingi esenge to bongisa ko banda tuzaki indépendance mboka etamboleka malamu ti na 80 à partir de 80 ti lelo mboka so bande kokita ti lelo ekiti lisusu makasi koleka yambalo penande eza kutu kokita te me ebebi kobeba mboka ezaki na koma me ese kufi balingi bakunda bande totika mboka na biso bakunda yango biso na tokufi te toza na bomoi biso bato oyo nanu milimu na biso eza malamu liboso ya nzambe nani tosue ba ame na biso te tozala bomoi yango tozoleka mpo toyebisa bino lelaka mpo na mboka na yo sakaka maloba mpo na mboka na yo lobaka makambo malamu mpo na mboka na yo yango mona ekomaka na kisasa omona moto aboki biloko na balabala yo soko lobi ne yo tokobongisa mboka yango mboka se ebeba kala tomonaki meme ata mokonzi ya mboka na biso alobi kongo se ekufa eloni tokozwa na mboka oyo mboka na biso se ekufa te esengeli mokonzi ya mboka na biso aretire maloba wana parce que aza lokola tata mboko se ekufa eloko tokozwa na mboka oyo mais naza na espoir frère fils un jour kongo ekotelema parce que mboka na biso totangisa pe makila bato ebele bato a valeur ya mboka na biso mais tovaloriza bango te musu toboma musu bakufa tomemia bango te ezala bapasteur ezala bato mosusu asala kombo na mboka na biso na botanga bakombo me bandeko bafami na bango etikala pauvre basi batikala pauvre bana batikala bapauvre bakonzi oyo bakamba mboka na biso bamosusu otanga bakombo na bango bamosusu otangaka te neti moto okola par exemple Kasavubu est-ce que Kasavubu toyei kobetaka histoire na ye te premier président ya mboka me ntango batangaka balumumba
tomoni kutu mikolo oyo bavalorize susu na Simon Kimbangu mais Kasavu baefasa ye comment mboka ekozala ekotambola malamu baboma bapesa de martyr awa oyo babundaka mpo na indépendance donc Congo ezotambola kaka makila bato ezotepa kaka boye makila bato ezoganga makila bato ezoganga ekomi excuse mal chance pour la mboka na biso lo valable limbisanga na komi na nga na suka donc esalamaka mingi esengeli tobongisa moto asali mosala asilisi fute salaire na ye fute de compte final na ye pa bongisa famille na ye akena molimo ne ezolela atiki mbongo na ye lete esali mafia eboko futa ye ndenge nini mboka na biso ekose développer mais tala mboka baninga kala mingi te Chine biso tolekaka Chine lelo tokotelema te na Chine tolekaka Afrique du Sud lelo tokotelema te Cameroun télévision ekoti kala mingi te na Cameroun bato be histoire bako kontenika te télévision totalaka ekoti kala mingi te na Cameroun mais tala lelo tokotelema te bamanudi bango oyo azokobeta sanction na mboka na biso awa na African Jazz mais ta niveau manudi bangu akomaka tangelanga mise moko akoma na niveau manudi bangu na kisasa o na mboka na biso Congo non bien aimé il y a des problèmes na mboka oyo lelo na ye lokola ka pasteur te na ye lokola congolais pour éveiller conscience à les Congolais, il y a des choses que nous devons réparer pour être mboko elongwa na mal chance pe la botutu. Na moni vision moko makasi. On a reçu ça na yango. Na moni baoba ya munene ekweli. Bande komona nanga malamu. Baoba moko ya kafumba kata baoba ekweli. Bato bazwi panique tokoti na bulu yeke mena oki bazoganga na kati ya vision mpe ya ndoto wana mokonzi moko munene ya mboka na biso akufi bien aimé na leli na se ya vision wana na leli mingi mpo na mboka na ngai ke makambo esalama te bandeko boye bake na salake mission moko na l'homme valable na flamme d'Angola oya manga mingi na chaîne na biso na lobaki flamme nzamba lakisi ngai ebela ba comédien bakufi ebela ba comédien balandani bakufi bamoni ke vision nzamba lakisi ngai ezaka kokoba tisko ba comédien bazokufa kaka na lobi yango lisusu pour terminer na moni un grand baoba na mboka leso nzeta munene ekwei me bato bazoloba mokonzi moko munene na mboka na biso akufi mboka ekoti panique bandeko tobonda mingi mpo na mboka na biso tolela mingi epa mboka na biso ezala nzambe oyo asala biso pe milimo oyo nzambe asala ebatelaka Congo ebataka ba peuple congolais esunga biso tolonga bitumbu oyo na kombo na Yesu voilà suka na ngai ezalaki yango wana oyo landi ngai partager mission oyo pesa pe nouvelle oyo epai ya bato mosusu ngai aza prophète te nazalaka pe pasteur te mais nazalaka évangéliste ministère na ngai ezali ministère évangélique nzambe abenga ngai mpo na évangélisation mais nzambe elema atizanga lokola prophète mais je ne suis pas un prophète mais soko moni nga naleki na sakoli eza habitude na nga te yebaka likambo ezali nzambe apambola bino bato balandi biso mpe bato bondimaka maloba ya nzambe kati na biso nzambe azala na bino asunga bino mboka biso ezala malamu soki bafuti mutu ayebaka kosala koresiste nde balobaka alia amela ezala malamu mpo na ye
Mutu azui pension ba futi mbongo na ye. Mutu asali musala munene na mboka na biso azui pe salaire na ye. Et que ça la bongo malam. Mutu azako supporter 2 bouts de mois. Nazako répéter ngo 2 bouts de mois. Et que ça la bongo malam. Que le Seigneur vous bénisse. Nakopesa babote mingi te po ezali kambo ya Congo. Na peska mwana ngayo na bota za Angleterre, Esther le diamant noir, na pesi mbote mingi. Na mba na ye frère Yves, nzamba le kana pambola ye. Na igete Simao Madelena, nzamba pambola ye. Grand prêtre Mangobo, prêtre ba comédien, nzamba pambola na mama Fatou. Grand comédien Coco Ping Pong, nzamba zana yo, kola pambola yo. Moi nanga des États-Unis, sœur Sylvie Kigalu, nzamba pambola yo, ba matériel na biso baby, nabi ke nanzano penza ba kosunga. Frère Lievin, na moi sinon maman Gigi, nzamba pambola aux États-Unis. Sœur moi eu ma grâce, nzamba pambola pourquoi pas frère Cédric Ndoya, l'homme valable nzamba pambola yo. Patrick Kamana nzamba pambola yo. Nzambe penaza na bino Jobo Bolibanda docteur nzamba pambola yo. Na bosanité bana na ngai. Le frère se dit Tissungu nzamba pambola yo. Maman Nancy nzamba pambola yo. Maman Mati appelle na yo na mobile na yo papa ni c'est cela qui nga bien. Nzamba pambola bino. Sœur Mimi Tomadouda nzamba pambola frère Yava. En tout cas, nzamba pambola bino boza ebele nzamba pambola bino yanzes espérance siskale motema na mama Brigitte nzamba pambola bino Brigitte Pangi nzamba pambola bino Bénédicte Mbeti nzamba pambola yo na Jérémie Mbeti nzamba pambola bino. Ce que sont misongeli nde tokutani mikolo ezali koya mais kanga exhortation oyo partageons na moninga. Et que ça la malam. Merci na l'eau valable. Oyo a salak tokom la banda ko dabino 5 sur 5. Merci na chéri nangai. Oyo a salaka poete na nzela na ye. Naza na santo na zana yango. Je t'aime beaucoup. Mon œuvre d'art mama Bene Makela. Nyonso salaka pembena mosel na nzambe. Nzamba futa yo abatolo na bana biso. Fai mobima Makela. Ba Sephora Makela, Plamedi Makela, Belvé Makela, Yamai Makela, Précieuse Makela, c'est qui? Délice Makela, Naba Bene Amouke, Grâce Amouke, Barachi. Ah, Nzamba le kana pambola yo, et puis na Caleb, Nzamba le kana pambola yo. Vraiment na komi na suka. Soki na tangi yo telimbisa boze belé, mais partagez sur aux alamalam. Merci encore une fois, n'allons valable. Nzamba pambola bino, to bondeli. Chanel Dieu de gloire. Yom to otaki na motema na ngai ko partager maloba ona libota na yo. To ndimi ndeko bandaki na sosuki na biso. Bato ba kolanda yango nzambe. Baba ça un plus na bomoi na bango pona lokumu na yo Seigneur. Kongo etelema ekende liboso. Tango yo salaka mokili opesa ki na maboka bana batu. Biso lo tozalo kola madame na Eve pona Congo. Yom to sepela ki to botamba ba congolais. Il faut tozala fier na mboka na biso parce que yonde aussi blaki batatra sondai to botama na mboka oyo. Kolo longola tous les antivaleurs na mboka na biso pe bengana bato mabe na mboka na biso bato baza riche na milimo tika bato baza pauvre na milimo bazala molimo mawa ya kosunga ya kosalisa baninga mutaseli musala bafuti mbongo na ye kole kozala malamu zwa lokumu zwa nkembo na kombo na Yesu oyo azali nkolo mosungi mobatele pe mobikisi na biso na sengi pe na bondeli bongo amen kumama merci. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert,
ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert,